Moto ya ndiam DGDTV mafuta sika ezali ngawa bino la grande dame nzambe apambolela ngai bino ka nde tomesana kwa ya kopesa bino basango pe kopesa ba conseil bandeko lipasa ya Ariashu Jaria asali accident accident moko sérieux ou encore grave oui hein selon ba information oyo toza nango mutuke mateli qu'est-ce qui s'est passé bakendaki shopping na lipasa na ye et basali shopping apparemment elle était pressée à robima. Bon, pressée c'est trop dire, il y a abimaki en avance pendant que l'autre était encore, je sais pas, zaina sima to abaneko suba to abaneko sa nini, mais est-il que y a abimaki avant et pendant que atelemi azozela ndeko na ye nayebi te atikala na kati abaneko suba abaneko sa leloko, je sais pas trop, mais pendant qu'atelemi libanda ya shopping center pour azela ndeko na ye, il y avait une voiture où bandeko sala manœuvre bando sa manœuvre ya kozonga sima mutuke bandaki kosala marche en arrière bizarrement chauffeur amonaki était bizarrement yepe amonaki mutuka wana te ata vous-même na ndenge mutuke yaki etuti plus grave et tout y a quoi et matelier normalement tant que tout qui fallait chauffeur à sentir ka tout y mutu chauffeur on bane kota la wapi po mutuka ezalaka na ba rétroviseur ezalaka na ba bitala tala na ba miroir wana ba benga ba rétroviseur fala mona a repérer plus grave à ozonga sima le chauffeur wana normalement faut un très sérieux problème faut pas botoler même permis faut pas kangai à tout y mutu kokamwa sentir à tout parce que normalement ils allaient soko touti il faut sentir que tout et puis il faut ça la auto benga emergency stop bizarrement tout ya quoi ya matelier de lokolo moko za ya kobukana elle est fracturée accident est vraiment grave bandeko pourquoi to le bela lipasse ya Ariashu parce que tu yebi Ariashu aza star et surtout na minute oyo to pe na moment oyo to yebi makelele ba spéculation ezotambola tout autour à kombo na ye par rapport à liba na ye et ba français baloba le malheur ne vient jamais seul auti kobengisa lipasa ne kalate oyo aya po aya ko seconde toyebi ezalaka toujours ndenge wana surtout na ba moment difficile oyo ye azo passer bandeko na ngai nani azoluka mutu ya Ariashu avec tout ce qui se passe tout autour de sa vie lipasa na yo aza censé kosunga ye ake kosala accident et accident oyo ya grave accident oyo wapi na lokolo oyo esalaki mutu a se déplacer mutu atambola imaginez bandeko tosala analyse totala ba paramètres nyonso mutu atelemi akozela ndeko na ye mutuka ezozonga nsima chauffeur aza censé kotala rétroviseur bizarrement amoni ete ye moko la personne pe fala mona mutuka amoni te ata bino mo bomona o normal bomona o vraiment normal et komona na makambo ezo se passer tout autour ya famille na bango ya ndeko na ye précisément par rapport à libala na ye Ariashu ana kimia te toyebi Ariashu ana ba très sérieux problème Ariashu mutu eza ye kimia te bandeko akoki kosala surménage na otoyoka ba voice ya Ariashu ndenge abandeki kobenga Mike azokobondela ye mpona aya kotala bana oyo ya bota bandeko na ngai okindoki te oyo tata aboti bana ye masundoli a abandonné même kokende kotala bango e bana mposa bamona papa bandeko na ngai o makambo nini oyo siko mwasi aolela pour ça mwasi aolela libala mobali akei atiki ye mwasi azolela mobali atikeli baniongo mwasi azolela souffrance pasi siko ndeko na yo azalaki sansa koya kosunga ye ake kozwa likama problème monene boye eza grave la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout les amis sur total on a angle mot spirituel c'est clair qu'il y a quelque chose qui cloche ça ne va pas yango nako senga na bandeko bolandaka biso na bike bana nzambe boza ebele
Les amis, ne fût-ce que 2 minutes. Hein? Zwaka temps kobondela pona libota oyo. L'art d'intercéder epambolaka so oyebaka te. Oyebi soki oza na 1 heure à prière. Hein? Ozwi 20 minutes pour Nzambe. Donc, pour adorer Dieu, rendre des actions de grâce, ozwi 20 minutes pour intercéder. Ozwi 20 minutes pour na yondimelanga ta vie changera. So sala yango te banda. So sala 30 minutes. Kabola ta 10-10. Yaya ndimelanga vino et ozwa tournir mosusu. So bondela pona bato. Ça bénit. Tu n'as pas l'idée. Donc, au porter fardeau ya bato mosusu. O se soucier na bato mosusu. Bande auto bondela pona famille. Prenons le temps d'intercéder ou encore de prier pour cette famille. Bazan a besoin de sambo. Na biso. Bana besoin de prière. Na bana besoin de prière. Parce que y a normalité. Ils ont normalité. C'est clair. Que bitumbe ya makasi na libota oyo. Na famille ya bandeko na biso oyo bandeko. Surtout que baba jumelle. En tout cas, vraiment. C'est triste. Hein? Et ça, vraiment pas si les cambo. Sali passe bandeko na osenga to bondela pona bandeko na biso. Prions pour eux. Prions pour eux. Prions pour eux. Prions pour eux. Bandeko za pasi. Eza mawa. Et komona pe koyoka babiloko ya boye. Lelo na ozamula ite. Mais na ye kaka pona conscientiser motu moko. Par rapport à la réalité quand on met ça na puisque ça les cambo ezo salema et le ezo tungisa ezo sabiso nyonso pasi ezo vraiment ezo pesa vraiment pasi. Il faut en parler. Il faut en parler. Les cambo ya riashu bandeko na ngai. Les amis yango na koloba premièrement avant na lobela les cambo ya riashu bandeko fo osambelaka. Nzamba zala moboko ya vie na yo. Ah, c'est vrai, le fait d'avoir Dieu n'exclut pas les problèmes. Le fait d'avoir Dieu n'exclut pas la réalité, mais kozala nzambe za rassurance. Mbonge koya problème koya pasi to likambo songolo pakala. Le fait que tu as Dieu et osala ke olonga bitumba wana. Ouais, et ça que olonga bitumba wana. Bandeko kanta riashu oye komi. Na habité peut-être tu aux en a même cas dans la même situation le fait que toi tu battu ba ebi na bango yote lisono mutazo beta te puto muto ebite menzamba ebio. En tout cas na ko encourager yo olelela ka nzambe. Bible zoloba venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés et je vous donnerai du repos. Je crois dans Matthieu 11:28. Et solution à problème nyonso ezaka nzambe. Il y a de ces problèmes là qui les peut solution te. Il y a de ces maladies là munganga opeso lobi côté médecine penza oyebiso désolé pour na oyo en tout cas elo akosala eza te mais nzambe aza capable so akokaki ko recréer to ko réformer pièce oyo ezangaki na nzoto ya motu bato batanga bible bayebi lisolo ya aveugle oyo Yesu akrashaka na mabele et puis azora potopoto atie na liso na ye. Former la création. Ponzamba ke la moto utilisera mabele. Et Yesu tanga tali amoni ke mutu oyo aza na lisu te. Parce que ba aveugle mususu ezaki ke amonaka te miso ezama emonaka te. Mais tata o bandeko azaka na lisu te. Azaka na misu te bandeko. Miso ezalaka te. Donc na kati ya misu na ye orbite ezaka vide. Yango moni fallait recréer l'œil. Nde Yesu a recréer ki misu. Po atia ye na formule ka wa kelela motu. Bandeko nanga yana problème mo te lekela nzambe. Yana problème mo te ko lekela nzambe mutu. Tout ce que tu as na ebité au passé bon moment ni na moment o. Tamusu libala ezo simba te. Mbale mutu pasi. Peut-être makambo komeli ndeko na biso ariashu eza kana yo. Kolemba te yaya. Kolemba te. C'est vrai, eza facile koloba mais ko vivre ango. Mais ngana ko fortifier yo na ko exhorter yo en te disant talela nzambe.
kolemba losambo te babotolo nyonso me babotolo prière te nayebi kosambela te parce que c'est plus fort que toi. Prends courage belela nzambe aza solution à ba problème. Peut-être bitumba eza trop na vie na yo nde tomona na libota o parce que c'est clair et c'est clair et anormal te ndeko ba malheur mo ezolanda lande tala ndeko ne o azaki sincère ya kosunga ye bandeko botalaki kosala accident bukani lokolo siko pona na sunga moninga parce que lokolo so ebukani lokolo mutu esalaki mutu se déplacer n'est-ce pas tala bakenda kosala shopping na ye siko ekomi ya bukani lokolo siko nana okesungi na shopping. Les amis, c'est compliqué. Peut-être tu es là ba problème ozolanda landa comprendre tozoyeba to se positionner ozo se situer wapi yango na kointerpeller famille ya baariashu oyo na otomona video moko epai ya masolo ya Jonas atie leki ya ye ariashu yango jare yango aza kobina sala sauce elianga bord epo aza kolakisa nsima akoningisa fumangani devenir mfwenge par exemple. C'est vrai, il faut sepela na vie mais boyebi il faut pe kozala na position na vie. Hein? Il faut pe kozala na position. To mona bato ebele kombo nzambe na monoko. Mais kombo satana pe na monoko. Quand je dis kombo satana do misala ba makambo mususu. Ko sepela ya mabete to petara biso tu. Oya mo pe mode du pétage pe au pété mais il y a un moni Bible ils ont insisté sur le réjouissez-vous dans le Seigneur. Moi je vais interpeller famille à Bariachou en leur disant boluka nzambe. C'est vrai botan a kombo nzambe to pe ya Yesu na yebi mais cherchez vraiment Dieu. Hein? Là je na olobela mamba sérieux. Eza la penza sérieux eza ka likolo te. Moko bini lianga bord sala sauce. Moko bini oyembi alléluia ozana maambwana nzamba lingara ndengwana te. Ya omoni ndeko Moïse matuta yemba lobi nayoka nzambe aboyaka na ye ba mélange na ba mixage problème à bato belé lelo trop de mélange et trop de mixage na vie na bango chrétienne. Là je parle aux chrétiens nés de nouveau. Tu es enfant de Dieu aussi identifiant à Jésus-Christ. Fais très attention. Nzambe basangisaka ete oyebi moko tanto moko se retrouver na makambo mokili moko do lokolo moko na kati lokolo moko libanda ba brèche mama papa ezalaka ba brèche ofungola ba porte nde bisiko moni satana profitaka kotaka ya sa ba n'importe quoi yango yo oza mwana nzambe za na position moko Bible zoloba puisque tu es ni chaud ni froid je te vomirai. Tu ne peux pas voir Dieu en même temps le monde. Non, tu ne peux pas. C'est faux kozala na Yesu ezali kakate. Nde bato musu bakanisa ngo to bazwela rango. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais babakisi balobi ne faites pas de cette liberté un précepte de vivre selon la chair. Quand tu es Jésus, tu es libre parce que Christ nous a affranchis. OK? Il faut vivre vie normale au sepelos à la bien. Ezate que liberté no ezana kakato bazo pekiso olia kato la tarate nde bato musu bazwela mamanzame to ba conception moko ya bango mo ya mamanzame na yibiti so bazo yango wapi mais na Bible babilo kwana ezate. Toi na temps loi te. Tozana na temps ya grâce. OK? Mais cela ne veut pas dire na grâce ango o vivra vie na yo selon motema na yo et non selon Nzambe. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Au moins trop de brèches. Ba porte trop nde muto yo sala yeba na Nzambe lelo ba balela. Ora muto Nzamba tikinga. Nzamba zo sala te. Nazo ko bondela changement ezate. Mais non, trop de bibamba. Na vino ba brèche. Moko muto akopo. Moko au fait, tu touches à tout. Bikobo mabe. Mais pourtant tu es conscient qu'il y a les soumons. Bikobo, moko kopo, moko tu te trouves des fois dans ba milliers moko, ozo ko honorer Nzambe te. Toi tes amis des païens mais enfants de Dieu. Babilo wana nyonso e bakisaka babitumba e fungola ba porte et réclamer yo parce que pour ça Satan ezali ozongela mokili.
Et yango mona bato ebele lelo batie bakondima na bango to mpe kimwana na nzambe na bango en cause likolo ya babiloko wana maza moto ya liboso akokondane nzambe ya koblame baprophète ya koloba bapaster baya bato ya lokuta. Est-ce que vous savez que même baprophétie oyo bomonaka bapesaka baprophétie prophétie yango ekokisamaka te balobala ngai se eza makambo ya lokuta. Est-ce que boyebi ke généralement baprophétie wana boyokaka o te nzambe alobi oke okobonga okobala okozwa mbongo ozala bo ezalaka na baprincipe ou encore y a une façon ya kotambolela to ya kovivre mpona kopermettre prophétie wana elata nzoto. Est ce que bato bayebaka? Parce que déjà il faut eloko il faut bato bayebaki lipamboli ya nzambe satana abundisa yango toujours. Sikoyo yo ozozelela prophétie na kati ya makambo ya mokili oza sire omona yango déjà diable ana posa yo pambwama te balaki yo libala nzambe alobi akosala kopesa mobali mais en même temps tu couches avec les hommes d'autrui oza sire yo kobala maintenant esimba te wana opesi mpenza accès na satana aya empêcher mariage wana nzambe akosala eloko te. Pourquoi? Parce que aosala yango légalement. Oui yo opesi accès yango moni Paul aloba ne donnez pas accès au diable. Bana nzambe ebele lelo baopesa accès na diable yango omoni eza cause ya babitumba na baproblème na vie na bango. Yango nayaki naloba na motu moko toi qui te dis chrétien ou encore enfant de Dieu, positionne-toi. Ok? Rassure-toi que oza mwana nzamba solo ezaka te na église to na esika moko boye. Non, na conduite non na makambo nyonso tu dois te rassurer que ozo refléter Christ. Bato ba juger yo problème te parce que na mokilo ata moto wa mosantu baomona ngo te bakolobaka mabe yesu kutu azala lisumu te me baloba nyonso mpona ye. Que les gens te jugent problème te mais toi rassure-toi que na miso ya nzambe tu es innocent comme je l'ai dit l'autre fois. Oui, trop de basimba bikota kota balokolo moko na kati moko libanda nde moto ezosalaki bato lelo bazanga position oka motu mwana na nzambe me bamamo azovivre compliqué babitumba ebelebele baproblème ebelebele azoyeba ata bandela bazoyeba ata asande nini moya koresoudre yango eza pourquoi trop de brèche. Positionnez-vous na banda koloba bandeko na ngai oyo areshu famille na bango bandeko fo boluka nzambe. C'est clair que vous avez de très sérieux combats et cherchez vraiment Dieu en profondeur, cherchez vraiment Dieu dans les vrais. Donc si vous reconnaissez que en vous eza na mwa bamamo bozosepelisa nzambe te, débarrassez-vous de ces choses. Comme ça wana tu te consacres oza entièrement totalement ya nzambe et là le Seigneur va te défendre. Toyaki toloba ya likambo ya ndeko na ya Ariashu oyo asali accident eya normal te komona baproblème ezolanda oyo ndeko na ye aza nango eye ayaki mpo aza sincere kosunga ndeko na ye ekóma susu keno batute na mutuka. Donc eza mawa mingi eza mpasi yango nalobaki il faut vraiment basambela na ndenge solo na ndenge malamu bobimana na distraction bobimana na kobinaka bamiziki ya bamokili wana bakifuelele balianga bord vous exposez sur les réseaux sociaux hein, faisant de n'importe quoi. Je parle pas à eux seulement mais na bato nyonso bolandaka biso surtout toi qui te dis enfant de Dieu yo mpe nzambe aza ya kovanda te mama papa afandisa nzambe yo mpe makambo ya nzambe oyoka yango kaka na mosika ndimela yesu. C'est très important ezalaka na avantage ya kosakana te omoni so oza na nzambe so eyindi na moi na butu na ntongo na pokwa nzambe akodefendre yo nzambe akokotelo mais soki wana na nzambe te wana moto wana bon chic bon chat ou encore bon nga bamakambo wana nakendaka na église mais mama papa mbolo koyindela yo nano eyindela yo te yango omoni titazarde mokolo koyindelo olela monoko mboka ota likolo otali so oyebi te obandela wapi. Différence ezalaka bandeko na mwana nzambe na mwana nzambe te ntango bazwaka baproblème. C'est vrai Dieu a amour, c'est vrai nzambe abimisaka moi mpo na moto nyonso, c'est vrai nzambe alesaka bato nyonso na bapaya na bachrétien mais croyez-moi quand un païen a un problème, quand un chrétien a un problème, la façon d'intervenir de Dieu ezalaka ndenge moko te. Ok eya neti oza voisin moko ya malamu mwana no moko azwi likama na mwana voisin oza sire
Au quoi système on a voisin ou les gars moi non pratiquement impossible. C'est ça. Et on monitant to yaka awa. To pesa conseil to loba na bande koe. Yaya pesa vino na Yesu. Yo po kenda église mais Yesu avandi nanu te. Yesu avanda. Yesu alenda. Aza la priorité à vie na yo. Préoccupation na yo ezala ye. Cherche à lui plaire. Honore lui. Honorer nzambe ya nango kaka kotosa ye. Kobanga nzambe veut dire kotosa ye. Nini o asengaka to nini oyo a esepelisaka ye. Donc fais sa volonté en fait. Nzambe alobi nini pona ba koyiba te par exemple. Ozoma sa muto te kosala mabe te. Ah voilà. Et quand tu fais ça parce que tu veux honorer Dieu, nzambe ozwa gloire et en retour il va te bénir. Si simple que ça. Bande na mona ngo tandra na na suka. Sango epesa biso pasi, yango tolobaki OK, toi quand même tolobelango en compatissant avec la famille. Vraiment, personnellement, ma prière est que le Seigneur vous assiste. Oui, Ariachou, le sambolange ezali ke nzamba lola ayokelo mawa. Nzambo a mesana oyokela batu mawa. Ayokelo mawa surtout à cause de bana ozana bango. Le Dieu restaurateur qu'il te restaure. Ta santé, ta vie, ton mariage. Il y en a batu babala bango na bana 5 ans. Ah oui, bazali. Nzamba capable. Yarobalisa yo lisusu. Yo tu beauté zakaka. Extérieurement tu vas bien. Moi pendant une vraie chérie na na boyango. Ariachou moi sikitoko na na boya. Soki ba rein sala soki nini soki pe oteka soko kaba soko pesa mamo livine bazoloba. Et toza batu tosala mabe tu as juste besoin d'une repentance sincère. Ah oui, ana bosana yeloko. Ariachou a besoin de repentance sincère. Na voix so lobaki na yoki voix ya Ariachou lobi na okufa na makambo na motema moto ozolanga bana ngaza te. Trouve-toi un homme de Dieu. Osola na ye. Maman, tu reconnais. Ya osala ya malamuté. Confesse. Oui, parce que dans le domaine de la confession, il y a des choses, il y a des fautes, il y a des péchés. Oh, mutasali. Toi, salaka. Il a juste besoin de demander pardon à Dieu s'il est soukiwana. Nzamba limbisi. Mais ezala ba mbeba to ba mabe misuso to sala resenga tu dois confesser. Parler à un homme de Dieu et puis ba sambela pona yo. Pourquoi? Parce que tu es emprisonné quelque part à cause de l'acte moroposa. Or, mon kangami, ami kangola kate ba kangola ke. Est-ce que prisonnier de lui-même, na boloko ba prisonnier ngezana prisonnier mo nakata makala komi bimisa ye moko. Te, parce que ça prisonnier faut pas bimisa ye. C'est ça. Ouais, donc tu as besoin d'une repentance sincère, ma sœur Ariachou. Trouve-toi un homme de Dieu digne. Au solo la nae, abonde la pona yo vino changer. Et yo pozo landangai, tu reconnais na passé na yo ba ma moment autant se rattraper au lelo. O vivre ba vie mo oyo ozo baté attraper passer rattraper ke. Tu as à commettre à faire ba ma mo autant mususu. Oui, zali kitoroté. Donc, tu dois trouver un homme de Dieu confesser. Basambela pona yo, sinon te osala passer. Sinon te osala passer. Les amis, c'était ça. C'était ça. Vraiment, Nzambe a mona libota oyo. Ayokela bango mapasa bango ngolu. Nzamba mwape bolingo belé. N'oubliez pas de prier pour Endelo na uta kolobane bandeli abandeko intercession pour ses bien-aimés. Ouais, baza bato baza na besoin vraiment ya lisungi ya Nzambe. To bondela vraiment Nzamba kanisa bango assister bango. Et le sambo nanga ezali pona yo ozo landa oza na ba problème. Que le Dieu très haut te visite. Qu'il t'assiste, qu'il te console, qu'il te soutienne. Apeso solution. Aya no la yo apeso kimia surtout. Prends vraiment zwa kimia na kombo na Yesu. Nzamba pambola bino. Yo s'abonner na ntabontoa. Et surtout na ebisa bino bo partager ba vidéo na biso parce que ebito obiksanani. Et suggestions, commentaires et tout ce que vous voulez, on est là. Quant à moi, mon numéro Balasima, voilà, prochain épisode. Et puis voilà, de bonnes choses à vous, que le Seigneur vous bénisse.
ezalaki toli kati na bonzambe avec la grande dame. Nalobi merci na abonné et merci bino pour soutenir biso parce que sans vous nous ne sommes rien. So bino botalité tina osala émission mpe kozala te. Donc naza infiniment reconnaissante et je vous porte dans mon cœur. Soyez bénis, merci.